Merci beaucoup à toi, Diamant Noir, le vrai Diamant Noir. Gisèle. Gisèle Oumba, Nakoni Nana Diamant, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba. Mbote balandi à Diamant Noir TV na bisika nyonso bozwami esika bovandi vraiment derrière ba caméra na bino pona kotala mosali na bino Gisèle Oumba na émission nanga tout à débattre lelo toye na lisolo ya papa Olangi mama Olangi tango toloba couple Olangi toye vraiment na ndeko moko azali tango mosusu membre ya tosuki wana alingi penda koloba te kombo na ye mais aza penda na source na information o eza penda ya source alinga ki apesa bino koyebisa biso quand même ba congolais qui est idée na ye mais bo s'abonner bozo tuna Diamant Noir bo s'abonner na c'est facile bandeko balandaka Diamant Noir bato balingaka Diamant Noir na c'est eza nango facile omoni kande émission zo leka boy so tali kota titre na c'est wana bakomi s'abonner eza na couleur rouge soko touchango elakisi ke o s'abonner merci na babonner nyonso to ya Diamant Noir na benga bino ba chef na ngapo talaka Diamant Noir mosali sans bino nzambe na likola zo batelanga mais bino so bo talanga te donc Diamant Noir azana e mutu pamba merci beaucoup bola mama Olangi mais toyo kaye azana message au pesa biso par rapport ya makambo yo tom so c'est les kaki ya matanga vraiment ya lingi a expliquer biso bien ndenge nini makamne so zo leka bolanda biso kaka. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour Black Diamond TV, Diamant TV à français. Voilà l'opportunité qui est devant nous. Les opportunités à Essengote, les Alikambamawa, Oyo Ekomeli, Congo, notre grand pays. Voilà, biso tolinga ki lelo, toyeba parce que information tozo ki en Afrique du Sud comme quoi papa Olangi bakunda ki biso toyamba ki bishop azaki penza kuna mais yo osepeli na makambuto musundenge eluba makiti. Yo pesa biso be explication ya malam. Oui, au moins lelo Diamant TV bono kozali ba miroir écran ya mboka Congo à la recherche ya vérité kouta na peuple congolais pour na nourrir biso na ba news et tout ba info ba information au bino pesa biso libanda comme kati ya mboka epesa biso toujours esengo makasi mais je te surpris ya komona lelo bao tozoko benga soi-disant combattant représentant ya Congo au baza ko défendre Congo ailleurs baza homme de multitude oyo a évangélisé na 4 évangiles na Congo na biso lelo tokoloba que ce un parmi les 2 premiers ce papa a fait pour le Congo malgré bamsusu bazali pona ko ignorer tout qui tout droit naza pona ko polémiquité je suis pona ko loba vérité rien que la vérité ya komona makambo yelekaki pe oyo émission osalaki na Bishop Élysée na Foki de Site na landaka ye na à tout le temps na ba émission lolingi asalaka na bato vraiment bandeko Diamant Noir bozali exposé devant écran ya Congo ya libanda pona konorer na information sur toyebaka nani tokoki kotuna motuna ya solo na za koyebisa yo kemba information nyonso bishop Élysée asalaki na yo ezali ya lokuta ezali ya solo te. D'accord papa zela nazoti koloba parce que balandi o balandra Diamant Noir bazana monde entier bazoyo ka ondengo zoloba vraiment ozali mut oyo oza membre ya église ya papa ya mama Olangi mais yo lobi bishop aloba ki ezaki faux mais question nanga liboso ezali est-ce que ozalaki na Afrique du Sud tant papa Olangi akufaki
natikali kozala kuna te jamais mais nayebi soki nazali moko ya source ya information oyo ezali sur mpona kolobaka ndenge bino moko bato ya lopoto bato ya journalisme zéro critère informatique que tout de l'information relève critère de rotaticité. Voilà pourquoi ozongeli ngapi oyoki na landi yo pe na luki yo nayebisa yo ke oyo osalaki wana ezali lokuta nazalaki kuna te me nayebisi yo ke nayebi makambo nyonso nazali wana ya ndako mpona koconfirme yo. Alors nalingi Bishop ameka korectifier. Congo aujourd'hui tous en a besoin à leader d'opinion ou bako conduire Congo ou bako mema biso na musika lelo Congo eza ko perdre ba grand leader comme papa Olangi ba grand leader je te dis parce que ko évangéliser si na fait fond du monde kotika ba cellule ba sous-cellule il y a prière dans le monde ce n'est pas donné à tout le monde même partout au monde où nous savons toyeba qui ba évangéliste et pas Bazalaki. Mais ce papa a fait un bon boulot et tout le monde doit être reconnaissant malgré Bamoussou Bazali ko critiquer. Ah bon ndeko yo le bito za reconnaissant mais papa Olangi na Congo asali nini parce que Bishop Élysée a pesi biso ba information alobi ke ezapé à source aux assure ki akole kan émission ya Diamant Noir abi ke bato mayele mutu balandaka Diamant Noir ale kapolo balikambo eza lokuta parce que hier a expliqué biso ba benga mama Olangi a benga ki des journalistes mais yaza journaliste était aza opposant politique. Tant mama Olangi a bengi bato wana yo ebi masola solena bango parce que yo zaki sur place te obi singa kozaki te. Voilà. Donc masolo basola ki yoka kite na kokende na mokusi na epsiko masolo na utopie à la fin na landi yango ezali faux et avec faux totika bilobela tolobela Diamant Noir olamu na utanga za na bomoi mais totika ko critiquer mutu soka continue à mababeli parce que naza ko considérer Bishop Élysée comme un leader maza leader ya Congo ya la kati ya lukuta aza ipana ngaza sous leader te leader ya famille na ye ya kotele mana lukuta leader ya famille na ye ya kotika héritage nini Bishop Congo Bishop Élysée akotika na bana Congo asa ko kotisa na mitu ya bana Congo ba polémique les injures le critique non le Congo n'a plus besoin de ces genres d'hommes. Si à l'obi lelo papa Olangi babetelier bachelier baboma ki na poisson selon denga za boloba mais ala kisa ke biso toteli nous tolingi makamba boye na Congo te bato bimalibanda olia ko critiquer mutase za rofi olia ya kutoucher puisque Bishop Élysée a kolinga te lelo lobi lelo alali biso ba mususu to banda ko critiquer nikoli ya Bishop Élysée. Ils ont ça la biso passe. Nous on est les enfants. Bana na yepa kozala ndenge nini. Kono bela mangano ya zoloba na ba télévision na ba journal nyonso. On a zolanda ye na ba YouTube nyonso salaka. Même ba passer nani comment encore John Gefa. Je lui ai dit na denga qui sokoza ko na sokaza ko se rappeler sokozo ko sala na émission. Le bien un mouvement abenga ki opona ko yebisa totika kolobela bola mambo na moni ba Roger Baka banzo ko sala ba émission na ba YouTube to lobela bola mambo mais ndeko na ngai yo olobito be bola mambo tango azana bomoy tozo yo kayo Diamant Noir allo azaka wana pona kozwa vraiment information yo sondingo lobi mais yo boy ndenge Bishop alobaki mazaki ye mokote bato belé baleki na ba YouTube to moni basel même ba pasteur kuna na Congo sur le terrain bazalaki basali émission parce que papa Olangi akufi na Afrique du Sud Bishop Élysée azaki sur place yango pesi ba congolais o balinga koyoka e bayoka information ndenge lekaki mais yo boy étant congolais to boyka parce que ozaki oza membre ya église wana. Koloba membre c'est dur koloba membre tango ba lumumba ba kusaki ba monje l'honorable de Djoré Kabila ba yaki pona kolakisa motema na bango ke tolingi Congo
bato babando supporter bango ezalaki bato ya membre ya famille te ezali bato église te bazolela bango ezali bazolela bango mpona komona baevre. Je te dis komona papa Olangi ndenge atelema asimba bashege bakoma balicencier asimba barofele lelo bakomi balicencier bakoma na misala oza ce n'est pas donné à tout le monde. Ça coûtanga la Bishop Élysée na Congo, je ne sais pas, je ne joue pas sa personnalité na qui la casier judiciaire na été et puis na koye Bishop Élysée ceux qui osana certificat médical ya mututé osana droit ya kokende koloba n'importe quoi dit puisque on ne sait jamais. Voilà pourquoi on a Kanaba Congo, où on change de Manabalabala, Babami, Mabanga, mais à éviter d'engager nous doit en avoir fou. On a ma couche sociale où nous avons joué. On a ma couche sociale où nous avons bébé. On a une réputation où nous avons bébé. Ndeko. Ce papa là, papa Wana, si ça nous. Casier judiciaire naïe. Et ça, le lundi, Congo. C'est un papa qui a fait pour le Congo. Nous devons l'honorer. Nous devons chercher que les lots qui Bishop Élysée Azali, nous donnons Zambé sur le choix des aïe. On vient de nous Congo, à l'Église Congo, toqué de l'Iposo, à Kobé, la peuple congolais, bananaïe, bananabiso, tout ça, il y a pas banabiso, pour que nous critiquions. Mais. Ah, Mendeko ebi ke yo ozo attaquer plus Bishop Élysée qui opesa biso information ndenge penda papa Olangi akufaki parce que bandimi Afrique du Sud bango moko bazaki même au courant que papa Olangi aza malade aza en hôpital ceux qui zaki likama malam pourquoi pas basenga ki bandimi ba prier pour na yeba sambia me ba yeba kité donc Bishop Élysée azakaka moko parmi bateau nyonso o balobi marambo ya papa Olangi mais yo ozo attaquer kaka Bishop Élysée qui est au bana batu mususu na mabe o papa Olangi ton mususu asali na Bishop pasteur John Ngifa bazali et na benga kibango to solola kina moko na Bishop comment il s'appelle encore vienne Roger Bakaza koloba mingi na ba YouTube nyonso na parti bili na zokolanda et sanga déjà motema basi bande ko totika makambo yo papa azaki kobela avec mutasaleli temps na yi moment na yi koki quelle que soit circonstance yi totika ko critiquer asake celui ça va le bela ba moto mulamu ya boto ndembo zo sala ba émission nao voilà pourquoi nous tous ça pour encourager yo tous ça pour encourager bana bota à la recherche ya vérité ils ont bien pour na acquis à Congo mais papa le coup là un Bishop Élysée un responsable qu'il est azana bana ou a dit que le lendemain et kokuma tourna yi bana na yeba ko sepela ko ka ngote ko ba n'importe quoi même ceux qui va le battre même si dit maman il a le défendre il a le dur voilà maman on est de cœur avec toi malgré tout ce qui nous est arrivé où il a accueilli Azam a élevé Congo na dimension où totikali comment on a passé là en route. Ah, oui, d'accord. Donc, ma béo yo moni zaka po yé aboya ki koloba. Il fallait qu'il aza simana bango andi mamramne so mamolangi aloba ki na ye parce que yo nanga tozaki te o basola ki na coulisse biso na yo to yebi vraiment te. Mais bon, maloboko yebi ça va congolais po. On dit mana coulisse. Bien sûr, avant Mobutu, avant maman, tout le monde dit qu'il faut qu'on ait bisa monto. On va bisa yo dobi. Au lieu d'en avoir média, au lieu d'en avoir média, pour publier information avec tout. Non, ça c'est l'une des faux et des sadiques comportements que nous condamnons aujourd'hui. Tu comprends? Nous devons condamner ce genre de comportement. Quand tu as un problème, cherche comment tu peux contacter la personne. Mais Ndeko, azalaki homme public. Ndeko, papa Olangi azalaki homme public. Ce n'est pas que likamoko ya yonanga inanda kubalobiango tango mutu asala musala o batu nyonso bayebi aza censé à cause quand même exemplaire parce que bango bazaki na église maman Olangi aza na église mais tango basali kama mabe fo ba congolais bayeba to ngato e bango ndeni po biso za na bango te. Et aujourd'hui moi j'encourage une génération où naebi bakenda baluka ba matia
Les lots sont des hommes responsables. Ou batiki, baïdi, balobi, qu'on s'accroche, qu'on vend dans la poche et en déco. Qu'on vend dans la poche à papa et à maman, soit et en déco, n'a pas fait un mot. Mon côté, c'est que la kosala yango. Tout à l'heure, moi, bouda mon mot. Ou à tomboli de capé à Congo, Libanda. Toko bingaye en peur de la multitude. Toko bingaye leader. Ou à sous la émission de Bakinayo, sur la Kinayo, à lobby bouillé. Corps et comment qui n'a Congo. Et puis, quand là, jamais Kokoma. Pour la Kolaki, savons qui Congolais a d'aller pour la critiquer. Pourquoi ce genre de comportement? Avec ce genre de comportement, le Congo ne peut jamais aller de l'avant. Le développement que nous cherchons, le leader que nous cherchons au Congo, on en aura plus. Voilà les luttes aux offres de Bango. Faut-il que papa, je sais assez. Les luttes aux Agina Balumba, les luttes aux Agina Balura de gérer Kabila. Pour mon Akina sans cadre et à pouvoir, ce qui n'est pas dans la Congo, nous à l'extérieur et dans la cité. Au lieu de l'idée contre Bamakambande, nous cherchons à détruire les autres. Nous cherchons à détruire le peuple de Dieu. Vraiment, une génération future, leader Élysée, il n'est pas. Il n'est même pas leader. Mais likamute ndeko yo moni ke Bishop Élysée za leader te biso tozora ba information yango na lobby yo boy parce que ba lobby na homme public papa olanga zaki homme public et puis na lingi na lo balikamo poto suki sapenza voilà na tout na question mo poto comme na biso na suka penda monsieur Kutula tant ba lobby mamba lupango au monte ke ba papa olangi mama olangi basalika batu mabe potango batu baye côté malelo ke lupango wana bazaka ezaki ya bangote mais yo lobby azaki exemplaire azaki mutumo malamu asali makamamini na Congo mais tangu batu bazolela pona neti mabe bango basalaki olobani pona makambo wana ya lupango ke bango baboto ya lupango batu batia église yo siko olobani étant muto yo ozo défendre bango ozana preuve yo na ngata zana preuve te na fait que je connais na ngana ibi que pas document légal ya concession wana izali. Oh, mais preuve ne biso toyoka o bat baloba nièce na ye asinga ki aide ke basunga ye nièce na ye moko mutu alobaki yango non na lobi bokelaki yisanga o yazali homme de médias akendaki pi amonaki le intéressé numéro 1 o yazali mama ye moko abandi na ye alakisi bango alobi bolakisa biso preuve ou bien besoin qu'un juge à Congo ou bien bokendaki na niveau cadastral ou bien c'est ça qu'on appelle source concordance ou balukaka on a étude journalistique. Mais yo lingi Bishop Élysée mingi yo pena problème les Bishop Élysée ou pesa besoin information. Ils se prétendent sont déjà le leader du Congo. Ils se prétendent sont déjà le leader. Bon. Merci. Tozo tourner ndeko tozo tourner car na Bishop Élysée mais biso tozali plus ne besoin ya information corps eza wapi poto suki sana biso ah ezaka en Afrique du Sud. D'accord. Merci. Ce sont les éléments où il nous faut condamner pour le développement du Congo. Ah d'accord. Ezawa te mais biso to lito ba corps te papa yozo ba tozo critiquer mais corps ezawa. Jusque là et puis kala ko kende pe ko koma na Congo. Ezisika yango ezalebi. Ezisika yango poussé. Ah d'accord, en Afrique du Sud. Et barokunda ka programme ezanini kasi biso ba congolais to ebité. Programme et jusque là on est en train de négocier comme le gouvernement. C'est le gouvernement qui est à la base. Okay. Donc comme gouvernement de Bangonde va à la base. Génération ici du Congo les Bangonde balobi ceux qui balobi les BIA et koya na Congo. Tokundi mais leader comme celui-là fondamentalement à Congo. C'est pour y archiver. Tokundi mais leader comme celui-là comme un aéroport à Nili Bazong Tangona par rapatrier en Afrique na Afrique c'est pour y archiver. Mais ce qui ngana comprendre ondeko to komi na suka ya émission allô to komi na suka ya émission vraiment
tolingi to tika yo oloba maloba suka pona ba congolais o balanda biso mais eloko monga na oloba na moni yo oza plus pour papa olangi na mama olangi que o nyo surtout ba congolais bana ya Congo batuni parce que ba question msuna tuni o répondre te mais bon tokomi na suka maloba suka kasi tant on a tuni mambalo pangu makamba lupangu ndenge balobi ke bazwaki eloko ya batu babotoli na makasi mais wana yo répondre en ote olobi ke ba preuve ya sûr ezate mais jana yebiso na lobi preuve ya sûr ezate na lobi boye est-ce que ezana ba journal ou ba kendaki sorry ba journaliste ou ba kendaki ah d'accord réponse que maman ah ok ba journaliste ou ba kendaki ko affronter maman pour na ko senga preuve. Il y a des familles où ils ont les locaux là, où ils ont réclamé. Est-ce que Moutoua n'a pas fait des témoignages dans les réseaux sociaux? Il y a des démarches qui va mener, ceux qui n'ont pas mené, la vision de la preuve. Ok, c'est ça, il y a un bon défaut, la preuve, un défaut, la option que voilà, si nous avons confirmé que pas pour les locaux à Moutoua. Ok, merci. D'accord, Ndeko. Merci. Un leader comme celui-là, non seulement Bachidi, comment on a Congo, mais papa et maman. La Congo n'a pas mais Bango Bazali pour nous critiquer bateau Bakei. Ça n'a pas de sens diamant noir. Bino boza bana basi ou bozali konuka. Bo sangisa histoire à Congo. Ensemble. Mais Lilo, vous se fuyez dans la source et la pour nourrir la population totale de la Babino, au Bopé Sakisengo, la Mouchika, Diamant Noir, c'est l'émission à l'Andango, dans le Ngolama, Fresh, Maramusu, Nazanango, la passe à vie, Nalanda, Nayoka, qu'est-ce que c'est? Moulanda Moutou, Aza, c'est rien à Malobanaï. Moulanda Moutou, Zoukake, Aza, vraiment, Maïkono, Bakotika, la Pona, Libela, oui, Libela, je dis toujours perdre les icônes et non ça Congo ya propre. D'accord, Ndeko. Merci. Alors pour conclure, merci. Le limite de cette émission, on a le Congolais sur au Bali Congo, tout tika makamba kolubabeli. Congo etika mamba ba Congolais tout tika la kofina. Tout comme ça na ba ennemiti. Tala toujours perdre ba leader na bija minene na Congo. Banani bakoya kokamba Congo. Aujourd'hui nous manquons de leaders au Congo. Mais biso bana o tout tikali to kokamba Congo na ba éducation o tozela na ba yaya ba kunitu o ba kopesa biso mael o. D'accord, Ndeko, merci Toyokio. Voilà, to comme na souka penda émission so ngo pesa deux personnes mbote vite fait au PC pour te clôturer. Étude le Congolais. Moi c'est l'autre bolingo belé na ba Congolais. D'accord. Je suis le rassembleur na Congo mingi. Na Congo. Na mtaba polémique et on a pêché Congo na ngade. Mais pesa tamboko vanda Ndeko. C'est pratiquement difficile. On dit que Congo est dans la bosopologie de l'Union. D'accord. Le peuple congolais, moi, je suis en vérité. Pour faire une information, moi, attaquer, les chocs, la bibliothèque, on a besoin pour y aller. Nous avons tout, la bénédiction dans nous. Population changer d'attitude plus que génération à lobby et à Bishop. Olinga Bishop Élysée Mingue, mais bon, c'est bon alors. Ok. Je suis contre lui. Ok. D'accord. Problème est que Bishop Olinga Bishop Élysée Mingue, mais. Nazako, on peut savoir condoléances dans la communauté congolaise, partout où dans le monde, c'est si toujours que les papa n'a pas Hollandi, dans la Lichoni. Bandeko, les facilité à perdre un parent, un papa comme celui-là. Pour encourager Bissou Bana, pour critiquer Bissou.
bopesa biso bolakisa biso nzela ya lobi oyo akei azalaki lider totiki famille na ye na maboko ya Nzambe esunga baobseka yango eleka na kima koetocha polémique eloko asuka na koloba pa yango wana merci la population nyonso ya Congo et puis la communauté ya CPMZ motuka Nzambe azala na biso azala pe na yo merci pour l'émission merci pour la public oyo ekolanda biso ezala na ndenga bolamu mais na ndenga kocritique te merci beaucoup merci bandeko balandi bosi kolanda biso boyoki bino moko vraiment Bishop Élysée biso tozala ba information utaka pa na ye donc azali vraiment la information pe ya source mais ndeko alingaki ya lobaki ezali yango biso ba congolais toyebi na biso te toyoki ye vous a toujours branché na Diamant Noir TV bato bolinga Diamant Noir na pesimbo te penza na moi lombangu na batu ya États-Unis d'Amérique ou bayambeki Diamant Noir na sepela ki mingi mbote na bino mongali mbote mingi vraiment na musala oyo osunga kinga et na bosanité restaurant otobandaki kolia tango nyonso merci na Chantal Mapanda restaurant bino monso boye na Despont 23 ce beau komikona na Los Angeles vraiment restaurant wana boya vraiment mingi na restaurant na kolia na États-Unis bo lukate so komi na Los Angeles OK neka ole mbala moko merci beaucoup na bandeko nyonso surtout o bolingaka Diamant Noir na bisika so bozwami Corneille Makani merci na oyo azalaki vraiment sima ya caméra Bénédicte Makani to bosanité Panza Sangwa Congo na scène Makani aussi na pesi bino mbote mingi batu nyonso bolinganga et je vous dis à très tôt Gisèle Umba Kolina na ya Diamant Gisèle Umba